Na puna papa de. Wala ni. Papa linga. Funi wala nga. Ngande funi. Te ya funi na uko. Funi. Ezali funi, ezali fani. Fani ndi koloba oza drôle. Na lingala osekisaka. Kofe longi mabe tanga boga les yeux d'une bizi talanga kofoko tanga la miso na lekio na bogar te longi no elongo ka traiter et ça l'accident Chelsea Jennifer Lopez batande baba na makoto hamene kiche amane kimiche bébé mingi sozo finanga ça sikana allô chama ni kia Paris allô zo nga connexion na kufinini allô. Ok, Yaya, nous te savons, t'as le boko. Yaya, Pastor Marcelo Tunas. Mobali ya muninga, c'est bien. Ndenge vidéo bimi soki pe mwasi na ye muta publier yo ata ansi lusolo asali bien pa yokeli mwana mwasi wana ndaku mawa mwana mwasi wana aza na zemi yo za kofungolela mobali na ye serviette bauti kobala babali ye na 2000 soki 2025 awati yango zaka so omoni gloss asila osengi omona perike asila osengi yo koka kosomba ya yo te oyaka poto mosengaka gloss osengaka nini oya mama nanga moko soni likolo ya kolinga mibali ya bato oh malédiction mais mobali wana balati jini bela wabali na 2025 awati abali na 2025 jini bela wabali mwana mwasi na 2025 abali na 2025 ebongo sikoyo mishu libala moninga esali ata desante okomi kokende kofungolela mobali ne serviette mishu soni 2025 libala moninga esalami na 2025 oyoki mbawa te asavoure nano libala na ye te oke kosimise na relation na ye azo masala tu TikTok yango ezwa kuboya yango mpe yaka na makambo nango moko mishu moninga abali na 2025 asali yo nini toko peso bane mutu aokoka omata na facilité ka paola moninga abali na 2025 asali yo nini mwana mwasi wana asali yo nini mishu mwana wana asali yo nini asakure nanu libala te okomemeli ye eyo maboye bonjour mama sage bonjour manike bonjour malgré na libanda na landa ba live non en tout cas olobaka bien ozope ça fait conseil bien en plus na makambo ya mishu mama olobi bien mishu ayoki si batu soni mishu mishu ayebi ke boss wana makambo déjà le cas na réseaux sociaux ayebi et kozala ndenge ni na banda ko sa na vidéo asa na vidéo ya za na douche azo sokola boye eza soni pona maps si manike na biso baza da ba grande fille makambo suso basalaka bate na compte nango nde bamona nde baza na ba actrice bongo baza ba visibilité bilongi na bango eza partout makambo suso bakoki osala ngo te
Makam neta ba vidéo wana ko la sama bali vidéo. Ba ok o sala ngote. Appel vidéo na émission na bana ko douter na tuna lo ba avec retenu na bana ko douter. Na bengi ba tuna ngai na bi o tale la ngana likama mission on lo ba ngo kaka mais na ma cadence. Mama nzoka nde exemple na appel ya douche pena na douche na ba sola na téléphone. Yo ke o sola mai. O ke o sala appel ndeni. Mama on les a soni pour na maps et kola taka maps pourquoi parce que maps ba bona ye mingi ba vidéo mingi na Michou ataba Naomi na mingi ba sa vidéo na maps mais tout ici là il faut suspendre non Michou on va dire ça on va les abattre mais il faut suspendre il faut suspendre oh to yoki ke mobali mwasi akangaki ba vidéo wana na téléphone na mobali nde mwasi azwi ba vidéo wana muta sajango eza mwasi mutu apanjango Siko yepe papa mukolo bongo likanise ko uta wapi yako filmer yako enregistrer Michou appel on va enregistrer appel et ça coûte appel bango misana bongo kolanda mbongo ne Michou le ko zo komba mama eza mbongo fait d'argent confié. est-ce que 10 000 $ peut payer 5 000 $? On va mettre 10 000 on va donc capter la mission la mission. Ça suit bien libéré les mères zombon aux gens de l'eau pour l'enveloppe pour la pression 1000 2000 1500 mbongo ya ngwana yo ke notika la mutakala muto notika mutakala pas au mélange ana mutakala azwa ki range mbongo alinga mbongo ni les mama mbongo et mbongo ti Michou est-ce que Michou vaut 2000 $? Michou vaut 2000 Michou va couper ça Michou 5000 $. Ba Michou baza ba papa ngute baza ba appartement ba soma na mbongo na bango ti bana ngute na ba age na bango baza ni bale sirte no ba lokwa ti ngo ti le lo bala te pona kindumba bango nyonso tout to ba bango surtout bala l'exemple à Maria Tumba tozo ba tani bala te ba ti ata pété mais ozana mobali mo ya simba bike non Maria Tumba zaka mo mwasi ya Kevin apa Maria Tumba na za mobali to ya ba vi wana ba kokate mama nike ba vi wana ba kokate vi ozana mobali moko wana okokate ya misana kindumba abimina o abimdo business basala ba business na bango bongo kindumba c'est quoi ça business le corps c'est le temple du Saint-Esprit comme ça mon business bon si le business bela kitoko ana zala nango ako balate ako za mobali afute la ke mwanda ko ana afute la soki 1000 $, afute la ke ndako na asengi mbongo na fin du mois mbongo on pa pesa ke mbala morte jimi bela mbongo asuka ko pesa Michou zaka demi ngana lobby yango moto akoloba te ngana lobby ako 10 000 $, asu combien pour pesa 10 000 et il a quoi bolanda matala na wana to yeba ni na bango ba ko samsa banzoto non pour rien samsa banzoto na ça le bini na matsa ba Michou allô voici la caméra en vidéo la capricieuse la capricieuse pour moi la micro. Allô. Bonjour maman, vous allez bien? Bonjour, oui je vais bien. Tu vois, hein, on rigole, mais tout ce que tu dis la vérité. Sérieusement. Oloba pena makamba solo. Oyebisanga ndeti boye. Moi si faut zakana mobali mo pembeni o fois gangela yo. Toyebi ke Michou sala tana mutuma boye. Non, Michou. Mobali assure engagement te ba ke Michou bimarana. Oui, exactement. Michou bimarana Yannick. Naomi bimarana Jean-Louis. C'est ça? Ndeye Maria Tumbazana Kevin. Hein? Oui. Mais l'essentiel, au moins, grâce à l'ata, pour soit grâce à l'anzoto. Et bon, on va l'attendre. Binisa Jimé, oh, attends, comment papa chéri, par là, les gars, bloqués. Binisa Jimé, là, vous savez. Jimé, moi, ça Jimé. Bon, mon énergie, bon, mon énergie. Aka photo lo kuteza ya énergie B. Bazati. Oh, ba publier énergie B. On tina rotanga papa sura na busoba. Ba publier énergie B. Est-ce que ba publier mutaka na ko énergie B? Ana le choko belé kaka na vidéo ngo choko belé ata na masoko choko kaka. Ah, je descends. Descends kanda déjà.
Jibe. Maniké. Oui. Mère. Oui. Nathalie vidéo maniké na qui somo. Na leli ma miso leli mère na ngai. Mère boss, Atangi vraiment ma miso. Et belle bonjour. Muka na ba micro. Ah. Bonjour. On a ba micro. Ah. Loba mama. Loba mama. Kaling loba. Allô? Allô. Kaling loba. Allô. Ah bah écho. Allô. Allô? Bon, bonjour. Sarah Loba, après Bob. Bonjour, maman Bonnie. Bien, Sarah. Est-ce que père, moi aussi, combat, moi aussi, cause à bombo? Et y'a mon ami bien. Ce que y a dans mi sambu, si y'a yo ka ki basa te ndenge ya sambu sa karini. Y'a yo ka te, y'a mon atazara ya okuswa. Ba vidéo ka epanda na to talaka. Esa pantali de zanga zanango. Esa zanango. Mama pardon tu ndanga na tala. Na c'est possible. Zanango. Fondé fongola micro. Allô, bonjour Monique. Bonjour papa. Maman ça fait na ba ni ba. Ba papa. Babobeli ya mboka nakotika sikoyo nde nakotika bapati nde mozoloba awa eloko moko tokotimela na communauté je crois nayebi te so olandaka live moko nasalaka oyo ka nde bamekaka kokosola kaka mwana na yo makambo. Kevin kanga micro s'il te plaît, kanga micro moninga azoloba Kevin. Ok, merci beaucoup Kevin. Ya namekaka kosala video moko émission moko ya mwa moke ndenge bakoselaka mwana makambo atoka nasepelaka nango lelo oyo toye komona lisusu oyo ya makambo oyo ebimi ya motakala ya mishu il faut kota communauté tozokende wapi quelque soit mabe ezali communauté tozokende na place nini ozomona lelo oyo secret eza te biso mpe bana yango eza kote ya basi eza kote ya mibali tozwanaka mayele te. Pourquoi? Pour il faut tala ke soki likambo ekome déjà moninga il faut nazala prida un jour na oyanga mais tellement que ba biso toza komiyeba te position eza koyebana te ozomona ke tala niveau oyo eza kobimaka kotala lokola video Nathalie eza faute eza lokola divisé par deux eza la côté ya mwasi eza la côté ya nani ya obi yango sikoyo yango esalinga mpasi kasi sikoyo manikena te po telefone nanga mosusu ezwi problème kasi sikoyo batotinanga na telefone oyo nayoki mpasi komona ke moto lokola responsable lokola ya mobile lokola neti Jimmy Bella na ndeko na biso ya mwasi lokola Michou babiloko ebimi esali vraiment mpasi problème nini oyo esalaka ke topibianaka kaka toujours bamitakala ya bato ozomona mais nzambe asunga bakotulaka kaka boye likwa bamakambo oyo mpona nini tozosi na confiance te tozobangana nde yango ozomona mais nzambe asunga communauté eza pasi ozomona. Ok. Botapote live va signaler live. Botapote live va signaler ma casse. Live va signaler ma casse. Tapoter les live va signaler ma casse. Tapoter les live va Manike, ngana kiti po téléphone ngana musu du problème nde yangwana mwana saleli deuxième compte nanga oyo po ezana le compte nano ya muke ba fungola ngaka. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh nani. Constance. Micro. Allô, Constance, micro. Bonjour maman. Consolate. Allô, bonjour maman. Bonjour Consolate. Oui, allô. Allô, oui, bonjour. Non, ça fait mal. Oui, ça fait mal comme on a des éducatrices de masse. Bato ba ko éduquer masse ko sala makambo bongo. Bazo rendre biso, bazo comme ça biso ba complexer, ba l'extra biso vie mususu or bazo bika vie moko ya salité. Na sepela ba conseil au pesa biso tant mieux ko souffrir na jeune que au linga ou impressionné bato bimana ba homme marié. Donc c'est dignité za ko kufa.
dignité eza ya kokufa eza pasi tolinga bajeune pardon totika bahomme marié mutu abala na ye awuti kobala na 2025 ata bino moko ye misho amonaki so ezalaki keno Jimmy Bela babalaka tomonaka te nde mosusu mais Jimmy Bela babala mutu nyonso amona yango mutu nyonso amona ke Jimmy abala vraiment qui n'a pas vu que Jimmy a été marié ici sur les réseaux. Jimmy a les canana bambolina, Jimmy a les canana bafie belé à réseau, Jimmy a lali ba grosse moulir, Jimmy a lali nanité na réseau. A quelque soit moi si à Bali, au konti que mutango tranquillité, boza kolanda e kaka. Boza kolanda e kaka. Vraiment maman business class nyonso wana pona intimidation kaka. Tomona ba yaya bazwa babonga or elles sont malheureuses donc c'est triste ils a passé moi non akufa oyo akufa awa ça va complexité moi non ucho kufa awa saka moi c'est Jimmy wa pembe oyo o akufa nzia mwana chikeva vraiment c'est ça complexe maman complexe d'infériorité. Merci beaucoup Consolate. Kelvin complexe merci maman quitte ça non Kelvin bonjour manike nga na lelo mona tuna concernant makambo wana te nga na tuna makambo ko passe ba dia yoka na rasu te ata na réseau amona na raté na yebi pourquoi avant na studio ta yoka na ndé na studio ata ba challenge rien auto faire la challenge pas même 6 mois au moins ils m'ont pépété na péché mignon OK il faut 6 albums abimi ça ika à 2 sons avant de préparer l'album Mobimba ils aura temps au moins na ndé à préparer l'album abimi ça qui denze mbo pour équilibrer terrain c'est quoi ça na studio à préparer l'album merci beaucoup Azanaï Gisèle Virginie bonjour Virginie oui bonjour maman Maniki nasepeli na live na yo vraiment eloko micho asali eza soni mpona SB eza soni parce que bango baza baartrice oyo bazoédike peuple bazoédike masse alors eza na bato mingi basepelaka na bango balandaka bango comme exemple à suivre. Et alors, oh, il y a sali et ça dit à ridiculiser Mams. On m'a dit au kangi micro. Abakouk Sony. Et alors, biso tozala pour ça to senga et pas Mams. Il faut suspendre il faut suspendre parce que c'est un homme marié. Ouais. C'est un homme marié, il faut pas suspendre. Oui, il faut vraiment suspendu. Il faut vraiment appeler ça biso communiquer on a que mes choses non suspendu vu il y a sali abimina homme marié pe ayebi bien que la personne aza marié aza na moi ça na bas voilà moi c'est pas ça dignité pour nous les abakouk vraiment faut assister. Merci beaucoup ma chérie Michou il faut pas suspendre enan c'est un leader na bango suspendre Michou obozana eloko aloba na biso te on a des épreuves ata oya lobi eza soni ata o tata mwati baba cook so ye a ozwa ka o vidéo to anango. Bonjour maman. Manique bonjour. Ana Bernice toi. Oui, assez. Bernice oh wapi ya TikTokers Bernice wapi? Ya TikTokers te maman. OK, merci Loba. Bonjour mère. Il faut pas suspendre Michou parce que blog wa sali ata soki Jimmy Bela azala ki marié te. Ce n'est pas bien. Eza bien te. Donc asali lo mo ba benga na Swahili bintu bia aya. Donc eza bien te, eza lo mo soni. Eza bien te, faut pas suspendre. Oui, il faut pas suspendre pour éduquer. Pour éduquer ba tout, il faut pas suspendre. Eza bien te. A tourner te. Afan. Ya, azala nan. Azela ta même pour une année. OK. Peut-être ba auto bossa na ta makambo na mais so batiki ye. Ba misuso batikali ba osala ngope. Soki mam ça sali yango te ba continuer kana buzo ba mais so na sali yango te Kim c'est la femme mariée. Ba bana na balinga basi mbali ya batu. Kim c'est la c'est ce qui n'est pas bien.
C'est Qui me sera fan? son âge là. Mais qui me sera fan? Qui me sera fan? Déjà, publication à Nani, Bernice, publication à Michaud. Et attaquer Mbamo SB. Parce que cet homme-là, c'est un homme marié. Moi, si na c'est quoi ma femme mariée au batala ka SB. Ba ba keno ba no ba dinga mi ba na biso. Et créer un problème. Il faut que apprécier punition T. Bon, mon répercussion. Exactement. Il faut qu'Akaba suspendre. Merci beaucoup, mère. Merci beaucoup, Bernice. Ok. Maman, bonjour. Nga nalingi nabakisaka eloko moko bana basi wana balingi via apparition makasi basalaka concours de vie na nani batutu bayebi ke baza bandumba me kindumba ngo babatamata kobatamata basala ngo ata na sese batu bayeba te me kindumba na bango bakomolakisa ngo départ lulu tapote lulu de bami tapote lulu de mami bavi o balaki balingaka kolakisa batu wana kaka na bavi de théâtre na bango wana nde baluwaka ndako minene bamituka minene bavoyage nini komata kokita non biso nzo toyebi basalaka kindumba me kindumba ngo basala ngo mbe bien basala ngo bien ikomi ya mabe makasi baosilisa carrière ya chef na bango peut-être chef na bango pas en kati on ne sait pas. Merci beaucoup, ma chérie. Badalouma ne tombera jamais. Bonjour. Zéla. Papa lettre, fais-moi la micro. Bonjour. Bonjour, papa lettre. Mais en tout cas, on a beaucoup de excuser. On a maman libanda sujet muki après na ozonga. On a trouvé on dirait s'il a pas un entourage à bien te. Premièrement. Parce que nakota la nanu départ ya Gachibi na Linda lokuta mabe isalanga faux. C'est na ki si là on a pas un entourage na. Parce que nota Linda c'est une fille très mature. Alors bah ba fille oyo ana na charisme et puis ana kimukolo kati na. Mais Olanda émission Olinda salaki na ba demer au mona ke ya grave ezaki te kabole bang. Ezaki ba repenser. Moi je pense si la soki azana ba attitude wana kwa koloba ko gérer makambo te vaut mieux atikane bien. Voyez parce que muto da vrai na yo vraiment a ozalate. Pour oyeba te ozana parce que apparemment na ebit vraiment te mais na mona on dira linga pe conseil te. Na otale ka bona miso. Même si na alinga te kando lobi alinga te. Tu te sens au mona ke bana belle vie ba joa ki to ko ke bana sila. Wana to machete. Et puis parce la ngana olinga mingi linda parce que dans mon fille mo intégré intelligent mon ngana ki na ba potentialité est belé en fait to ba kabona linda na bizana mi loba ki kasta na lobia mero peut-être ba pédale ba mi chou ba ebi arte ba jouera ba za bana basi parce que moi je théâtre azama facile avant la facilité que moi parce que moi ça joue à mi naturel quand ninga za moi ouais. Maintenant, même une expression faciale, tu te sens vraiment que ou t'as linda na michoute, ou t'as linda na Naël, ou t'as linda na Naomi lo quoi, t'es wana, tous à la franc. Neti moi sur na Naël, na mona lo kwa sala raté. Neti Naël wana. Na mona lo kwa jouer raté. Oui, mais Hollanda lo ekaboli bango tam sous ka be compréhension, si la kanisa qui est mabe et puis et ba panzani finalement on nous doit sur conscience de kozonga yo. Parce que na bato bazo pa baza moi malonga te ba na maturité te ko monsieur ma vie na ba déclin na ba retomber mo we oyo ko sous ko gérer en côté en fait. Moi je pense déjà entourage il y a si là comme on a Vincent entre nos enfants. Na mon Vincent pas la problème moi il y a Koloba. Vincent na problème Koloba te Vincent na problème à compréhension. Voilà exactement. Enfin quand tu es entouré de gens qui te disent que non tu es fantastique na bana mwana na prince ko s'entourer na bato ba okomisa yo te s'entourer na bato ba critiquer yo exactement oui voyez na mona sala entouré na ba omoninga ba lulu na ngai ba lulu na nga bazaka na tolérance omoni ba ucho matawat omoni ucho matawat non ton lignon na bêtise te
Les loulous de mami balinga bêtise te. Te mami ok ma bête to lingo na bêtise te. To lingi na ba connerie na bango te. To boy na biso. To lingi te. Les loulous sont là pour critiquer Maniké. So Maniké a bungi ba loulou ba mataka awa. O lingate? O lingate? O lingate ka to sola bien. Oh boni boy ko yo ko kota na jera ba salité wana ndeli. Yo ngombe maso na buzo ba te. Ba loulou na ba mataka awa. Ba linga bêtise te. So na sali ma benga ba ngombe ba mataka gazenga. Te tolingi te bimana na makambo wana zonga na makambo te zonga na ba experience na ndimi pe o mona na tiki so na bali ko bunga batu na nga ba critica nga batu na ba critica nga eza bato balinga nga normalement mutu musu pa ko mais boni ba manquer au respect et ça vous manquer na respecter je vais pas entourer des gens qui me disent toujours que non tu es grande ou mystique ou danger je vais m'entourer des gens qui me critiquent pour na réparer ba erreur na nga nga so kumisa ngami na so kumisa ngami boy po ani ozoti na na débandane ozoti na makama mabeti ozoti na makama mabe problème ezali si la alingaka ba kumisa ye ana problème ya complexe d'infériorité elle aime se faire grand et puis sa caractère ba tamikuse voilà kala zala bongo agangaka asala donc aling aza entouré na bato baza ko applaudir ye yango mona chaîne bayiba yango mona kutana na ba problème ba publier Michou parce que si la alingi kaka bato bazo betele maboko bato bazo critiquer été et pas ya Belleville aza na plus ba critique kaye ba fan ya Belleville ba critique Belleville ba bayiba sokoli épée bon vous comprendre ba fan ya Belleville ba critique Belleville mais si la elle est entourée de ba banane ba flatteur batata mwasi wana ba flatteur matangos bidinga ba flatteur aza entouré na ba flatteur ya sila wana mutu wa bazo conduire sila na kati ya perte na ye sila elle n'a que des flatteurs ba flatteur oh ba noko na ba flatteur au sali sortie médiatique moko catastrophe mais bazo kumisa yo ce sont des flatteurs. Parce que même on a shit. Les gens qui aiment bien châtient bien. Qui aime bien châtie bien. Qui aime bien châtie bien. Kozala wana te okumisaka ngai po memanga na kati ya trou na nga. Nga so na banda komatisa mwana na nga komatisa koma mais prince abosa te. Ayeke mama na nga omatisa nga. Na loba ne okomi na te bosser. Te na osala te bosser komi na te. E komi te. Ayokeli nga na mopepe awa sali so mopepe bato ba bini parce que na isaki alinga bimiselo musuka bimisa mopepe. Bosser. 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 Ngai nde bona kumisaka mwana te. Mani kalobela nako kumisa ye te, il faut abunda, abosser. Je veux pas le flatter parce que c'est mon fils n'a flatté ye. Na flatter te, ala ça qui a danger. Non, non ça la ngote et moi me connais te. Ba critiquer. Te ngande mutu fona banda. Ngande fona banda. Si la aza entouré de ba flatteur bakumisaka ti basapato alataka place asala bacourse mona na te magasin Louis Vuitton na nusi la kota te magasin Hermès si na ka Paris na to mona na Hermès te na to mona ete ngana sekaka na sekaka nyonso tu bolataka sila lataka nanu na mona ye na magasin moko te ya Louis Vuitton osala course a futi ake na guichet a futi yango nanu esalama te toza na Paris baokosa bino bato ya Kinshasa nga mutu na poto okosanga te nakendaka Champs-Élysées nakotaka magasin ya Prada tomonaka baprix akosomba yango te baimitation wana balataka wana baoya lokuta imitation est la première qualité. Oh, c'est la deuxième qualité, parce que faux vrai. Ils mettent que de faux vrai. Nana na mona na sac. Sac à Hermès, moi, bébé à combien? Oh, fallait à Mimak. Si la obéi ça 10 000 euros, son baka à sac. Dis-le,
sakana bofanda libanda mboka boyebi na mino makambo te bofanda kuna linette moko ya Balenciaga boyebi eza combien original na magasin ya Balenciaga boyebi eza combien kende na chance elizokota na magasin ya Adidas oyo bapantalon ya Adidas original oyo mesi Adidas asali so eza combien bayaka na balataka bafaux vrai bato bazokumisa ti bilango ozolata me emona conscience oyebi ke non nake bafacture nango emonanaka te tomonaka bakardashe bawutaka États-Unis baye kosala bacourse na Paris tomonaka bango tomona Kinia asombi blouson amemi bajournaliste mpo batala kaka blouson lipapa ya Hermès 5000 euros yo nani yango abimisa 5000 euros na mutu ya maboke asomba lipapa Hermès 5000 euros vous êtes de fous vous vendez l'illusion oui voilà ta bafo ya première qualité ils sont en train de vendre l'illusion aux gens nga banana ya poto banana koma awa ndenge na tambolaka ma Louis Vuitton omona pena jean moko ya Louis Vuitton ko bébé hôtel pena jean nango pena 5000 boni boye ko jean 5000 na somba te eza na bato basomba yango eza na bato basomba moi sac moko ya mokie ya Dior 15 000 euros ya mokie boye 15 000 euros yeske mutu ya maboke akomisa 15 000 asomba sac yo mutu ya maboke yo okomisa 15 000 euros somba sac ndako kutu nano sombi te sac ya simo ebi prix nango te 15 000 euros ya sac ndo osomba. Vous vendez l'illusion à nos enfants. Vous vendez l'illusion aux gens. Mon lobaka vérité. Kemtola takaba faux vrai. Et la mode Didi sur la défilé na yo ko somba na Balenciaga. Li boma na o. Li boma na yo. T-shirt ya Balenciaga ya vrai. 2000 T-shirt. T-shirt. Na magasin ya Balenciaga. Funi wananga ngande funi te ya funi na funi ezali funi te ezali fani fani elingi koloba oza drôle na lingala osekisaka kofe elongi mabe tanga eboga les yeux d'une bizi talanga kofokotanga na miso naleki yo na bogar te elongi no elongi okatrater esala accident Chelsea Jennifer Lopez batia ndeni babana bakoto hamini kiche amaniki miche mingi sozofinanga sesikana ngai allo chamaniki ya Paris allo zonga connexion na kufi nini allo Ok, Yaya, nous te savons, t'es à l'oboko. Yaya, Pastor Marcelo Tunas.